faire rigola. Bango tout babima na biloko faire rigola. Mona fali pena na douche pena to yembo benga ninga libanda ya mbula. Bana na tout bazo sa makele. Taka na ominde to telemina obu. Neti mwana na mona position na rotielete. Azo ndire mortani, azo ndire mutu mo ko bimisa na casa de morton azo yebate. C'est mwana na musique ne betaka na Luanda. Aya na balali sake na shikala pas sele et pas fait sele boulakati. Balali sake na shikala. Moi des fois pas bon comprendre que bon monte mige ba linément yozo kendi basi nini ya faire oyo sola na bango mo sa faire ici là aigle jaune ya bimara libanda te c'est normal ndena na ketchup ne yene mutazai ko via libanda ya babutu ko telema na ba boulevard batu ba pesi mbongo ba kena ye wana nana mo sa fali ndolo bane bongo non bon nana pi ngala ko loba ke mo sa fali déjà pour mon ada fali alekisa mutu abando finga ado cracher pour na faire rigola tout monde a ça la marapa ba ta faire rigola poni boko tikate fali alekisa mutu bon fali à niveau faire à niveau faire reta fali fanatique na biso nande nini fali fanatique na biso yebi te ton fali ton mo konzaga quartier la tête on a signé contrat na rambo pour ba fali depuis na quartier la tête ko fia banda go manipuler bango asombela bango tout ba 300 na ba montana so longo tikango siko nika boronika le boss ya la bakar na emoko miga bari muibi asala ba chamada miga sali vimo bien te servoir ba tuna papa olo na kasenda ese petit faire ro banda osombi biara ye ateli na verre na miga fali pupa na fali wana na fali na nana mwasi na ye azabula na boulevard na bosanya ando telema la balabala fallait vendre la moi sine ba jouer ba ko de non mais bidon ozo comprendre manga msuza za manga mbolo bate yango lo moni ke bana na ba migenie makala to te bazo kufa na bango nandeni susu Marcaus ouais Marcaus aleki afinga ki pena mama ya fali pupa lobaki mabe pour na mama fali pupa est-ce que musique yango polémique yango ko sila raté pour na moni teke fali gazana ba succès menda kwa utati le loko ko bongisa ngote pa ba fali so ligoro dozolela ke ba voisin ko benga mila dega ligoro do lupongo tondaka mai na ba bandali na base fala zane lokote to ebi pa ba fali mais pas ba faire eti lelo to eba ngote na ba kin to ebi ka place faire mo ka vendre ko pas azana ba palais pas na bango place a bango azana ba palais faire uta ngiringi mutu to yebi yango makambo ebima na nenga bandali ti lelo makambo ekoma faire uta base ngiringi biso ba to ebi pa ba faire mais ne à Kinshasa grandi à Kinshasa okoma ne à Kinshasa grandi à Kinshasa biso tango tozo kola na ba staff London na nenga ngiringi to na détenoriste tozaki na faire gola nika boronika na staff London na nenga GBC tozaki na mix tanta kufa na mboka oyo neti mige niema mige uta na petra ngol na kati kuna mige kimuyibi na osali na ville okenda oyiba babilo neti ba sardine ba supermarché mige ozaka ta na pantola bien te tale longi ba graisse no mi salité tout fait ya solo wana mige ko akepoto no ya pasi ya cotisation taka ozofandela komo mige niema yokola wapi quartier na bino wapi po biso bana ngingi to yebi ke fera leki fali osoko solo biso bana ngingi to yebi ke fera leki fali na makamba ba pale aleki fali na makamba ba car aleki fali na makambu tu nika boron musique na makamba ba vitesse mutama peki jonki tikanga pena boka mabanga na ngato komina na Luanda likolangi muyibi migenie mona na bilamba bien te longi ba graisse sola mapeka na muto azotinda otaka fali de pa banda succès ti lelo ndako na bango la reza bien te tala magoko donde balela wana to. Bonsoir, bonne nuit à todos, bonsoir à tout le monde. C'est votre humble servante nous bolingara mingi Naomi Midon Kalunga. Comme on dit à pasteur Moïse Ndi et la réserve de l'Éternel. En tout cas, merci na Kolon Zambé et margué na quarantaine à permettre à Bisoto Bima pour travail et obligé Bisoto Salara boulot mon boulot na lingarango fort. Je salue papa Midon Nestor, Bijou Pongo, Rosette Midon, Arlance, Kankou Junior Midon. En tout cas, famille nanga mala pesi binombote. Sans oublier ma copine mon babi Béatrice et Soise maman Moulou fi moi Solana. Euro ba dollar donc mutaoso mo ba karasika na moment toza na crise na moment ya quarantaine mais mon ba voiture et bima ya mon mama Béatrice et soit fi moi sola na bero babi lelo actualité obligé na kiti pena sur le terrain naza awa sur le terrain et na territoire à Peggy Jonker babi peta faire rigola et mata ke kita ke zonga ke kendaki par rapport ya Marambo est allé confrère Nabi Somi Genyema, papa Ngeli Ngeli. En tout cas, vraiment, et sali
ba fanatique nyonso ya faire epasi esali ba petit affaire epasi yango Peggy Jonker alingaki te micro Naomi Mido le karabo inaperci a téléphoner penate Naomi faut kitana mabele pona likamba oloba bona ebité oyo Peggy koloba etali kaka ye ba question yanga pardon ba réponse est Peggy Jonker boteni nga rigueur tant tout cas na bateau bozora ba fidèle nango bozora pena opportunité ya rolandanga partout dans le monde entier mobimba na lela bino fort ba commentaire na bino ba j'aime na bino obo abonné et belé massivement tous on a besoin na bino en tout cas na pesi bongo mbote lisusu na ye moko balobi ba vie nanga ba o ba sungara nga vraiment na musika na pene boza tellement ebelé Emmanuel Zidane Kosi depuis Londres Emmanuel Zidane Kosi depuis Londres les jeunes producteurs babi moteur do sala masolo masolo pene ya Naomi Mido c'est comme la ba poto kuneza vraiment makasi ya ye moko le jeune producteur Emmanuel Zidane Kosi ou là depuis Londres là nazo côté déjà invité na ngai na côté déjà invité na Peggy Jonker minga rolobezate invité na déjà zo kota Peggy wana tozo koti ça est déjà Peggy Jonker peut-être faire rigoler Peggy boni bonsoir na bino tout bozolanda monde atier Paris Chine Inde Japon partout bozolanda santé ndé évident ouais santé salega neti mo koningana ba siko savande ka po ba jour bazobenga nga kunde be maison na soni ba kanisa neti Peggy Jonker akufa fo le pas datinda mongo bazwa tanya ko sepela na lamuki na yesiko Peggy Jonker toyebi ke yo vraiment ndozana maloba donc ba question yanga ba réponse est yo lelo pena tokangi sou Peggy Jonker ngakuna kasa ki eroza na Miami to eroza na Canada mais na moni oka na Luanda te reviche beneza na palende to so la bo vise za wana na minute ba kangi banzela bino mo bomoni ke coronavirus eraki eza pona monde te cheka ba fongoli nzela lelo lobi na pays bi na boaki eloge kangi oka coronavirus coronavirus quoi nazo ba place na ko kende te po monde ningana ki nzambe teika mokili po ba bêtise les gars ito si bo moni ba coronavirus e po na bana ba migenie makozi ya makozi tozo kota vraiment na masolo kandi na FCK bino en tout cas na FCK bino na début ya émission na nga en tout cas to yeko kanga Peggy Jonker parce que téléphone qui Naomi faut kweya Congo pour me go le kaboete faut ka micro na yo kweya na ko sur le terrain à propos ya confrère na biso pardon migeniema na marambo aloba qui à propos ya faire rigoler en tout cas nga na milieu du village na sunga rapé na soutenir ba musique ya batu nyonso oyo sala la musique bien on soutenir yo et faire rigoler ensemble papa Jibem Piana Fally Ipupa tout le monde mais na ça au milieu du village Peggy Jonker lelo to mona ki migi avec une émission bon tout le monde ki migi ta va migi aloba Marcaus ouais Marcaus aleki afinga ki pena maman ya Fally Ipupa loba ki mabe pour na maman Fally Ipupa est-ce que musique yango polémique yango ko sila raté pour moni teke Fally gazana ba succès menda kwa utati lelo ko bongisa ngote pa ba Fally so ligoro dozolela ke ba voisin ko benga mila dega ligoro do lupongo tondaka mai na babandani na base falazane lokote lelo so bomoni coronavirus ye pona bana na ba migenie mapo ya bakoza makambo bazoloba tala neti mwana na migenie maza muyibi babuka lino likolo yiba ba sardine ba supermarché mais lelo ozo finga par exemple Fally Ipupa uta na bandal place na bongo na makelele pa na bango magoro do soke ganga mais biso toyebi pa ba Fally mais pas ba faire ti lelo toyeba ngote na bakin toyebi ka place faire mo ka vendre ko pa azana ba palais pa na bango place a uta bango azana ba palais faire uta ngiringi mututu ayebi yango makambo ebima na nenga bandal ti lelo makambo ekoma fera uta base ngiringi biso bato yebi pa ba fere mais ne ya Kinshasa grandi ya Kinshasa okoma ne ya Kinshasa grandi ya Kinshasa biso tango tozo kola na ba staff London na nenga ngiringi to na détenoriste tozaki na fere gola nika boronika na staff London na nenga GBC tozaki na mix tanta kufa na mboka oyo okopa biso toaki bana mo amikeso to tala ba repas mon konzazo yemba ti mo kenza ke rumba de jeunes to kenda wana to yoka ndemo konzazo yemba nazo ke bisaka mona na migenie ma Peggy Jonker yo déjà fait rigola à l'ansaka ba audio moto yo kaka tout le monde fait réseau sidiki la Peggy Jonker ko finga ba na kombo na ngate tout mais lelo oyo susu ko répéter pour au sala ba change de parole na migenie est-ce que outi pas faire rigola makambo zoloba te makambo na zoloba mo konzago tinda ngate ngana travailler na résidence Peggy Jonker za petit faire rigola sora yo ki trop fois ko répondre ozo comprendre Naomi Bido kolanda ba makele wana te wana za makele nteleza ke loko mobe salamaki oboyoka ki na yebi batu batsaki on a minute na kotanga komona bango te nazo remercier Rafliongo gangster
babi mutaleki azate tando gagner bango raf il paraît tin basombe voiture mona nenga mbongo na yo bon raf déjà kangai bango biloko botolaki bango pona minute congolais c'est raf liongo Weston Chivundu tata Weston Chivundu yene mdazana makamuso lelo bomoni Peggy Jonker à la muki boazo lo babo c'est Weston Chivundu Peggy Jonker tozana na marapo Weston Chivundu to rokota poto ebi wana za ramundele garçon mo solo na ba dollar na be le roi Béatrice Ezo maman Mwilu ya olobeleza te sikoyo eloko ni so ezongi si randon parce que tout le monde a déjà fallu na faire en tout cas moi carrément makasi il paraîtrait que ndenge fallait beta ki Bercy et salibino bien te budoka mimi pesuna ba robino ndeti bo sepelité soki ba coronavirus c'est bongo bomona coronavirus soki ba coronavirus c'est bongo bomona mokonzi na nenga Stade de France Peggy Jonker alinga kende poto alinga zonga mokonzi na beta na Stade de France ngato beta na Stade de France wana ezaki ba secret moya ba c'est to boyaki no robimisango e potara mukili et tombe pe ke ba makambo ye na mondi yango na to moni ke toza calme neti mige niema mige uta na petra ngol na kati kuna mige ki muyibi na osali na ville a okendo yiba ba bilo neti ba sardine ba supermarché mige ozaka ta na pantola bien te tale longi ba Grèce na mi salité tout fait ya solo wana mige ko ake poto no ya pasi ya cotisation taka mutakenda pa fali mutatinda ke fali pa mutafutela ke bi na mi to solo maramusu te ko balaskoni mbunza bakenda ba poto na mutatinda bango faire gola il paraît tembe faire gola mobile la genda poto na mtatinda Peggy Jonker azoke poto na mtasomba biye totika ba makele msubiso to sala na résidence ezate neti biso to aga neti bana mobo ya ba perroquet mobo yeno mikilo na doki to vanda na bali ya poto ozofandela komo migenie ma yokola wapi quartier na bino wapi po biso bana ngingi to yebi ke faire leki fali solo biso bana ngingi to yebi ke faire leki fali na maramba ba palais aleki fali na maramba ba car aleki fali na makambutu Nika Boroni musique na maramba ba vitesse boye bengo teke Nika Boroni ka beti ba featuring na ba Chris Brown nzembe bandi banana anglais et bandelité nzembo wana pe na linga to kota place na ponze mo wana yembi su coronavirus ayembi ngo na anglais ayembi coronavirus ayembi ngo na anglais siko boye bengo te siko Peggy na linga pe na place na to kota no marambo nzembo wana anglais Peggy Jonker faire a promettre biso depuis kala na yemba na anglais o to zela ki eza yango te en tout cas nzembo wana na ebite pona nga ebeta te ebeta penza ti wana ba pesi message à monde pour le monde comme sur l'anglais nzembo wana yembi apesi ne message ya monde ya malade eye na anglais Naomi omoni ba maramusu Naomi to rolo barate le padre c'est un boss okopati lelo yembi na ngaza le padre c'est un boss ti lelo mona nzembo apesi message na anglais ka message mokonzi apesi na nenga anglais. Il paraît faire netika batunde bazolo ba po marambo na zolo ba eza batunde batindelenga ba message tout na pe Peggy Jonker petit faire il paraît faire depuis fali on dirait fala zo coincer makasi donc azo pe masusute fala fanatique na biso nande nini fala fanatique na biso yebi te ton fali ton mokonza ga quartier la tête on a signé contrat na rambo po ba fali depuis na quartier la tête kofia banda go manipuler bango asombela bango tout ba 300 na ba montana so longo tikango siko Nika Boroni ka le boss ya la bakar na emoko mokonzi tonga teki pala kitamba ke tonga bova apeya ba parler na ba bandal ba près de hôtel na Kasavu bo monte mige ba linément yozo kende basi nini ya faire oyo sola na bango mo sa faire ici la aigle jaune ya bimara libanda te c'est normal nena na ketchup ne yene mutazai ko via libanda ya babutu ko telema na ba boulevard ba to ba pesi mbongo ba kenaye wana na mo sa fali ndolo bane bongo non bon na pe on la roloba ka mo sa faliti na no ala ka on la roloba ya mo sa falita net mo na migenema ko ni boko na ba niveau ya kofinga na boko ba koki kofinga na bino mote boko tsaka siko na ba couple na makamba basi bana eza ba niveau te eza ka Peggy Jonker ayo ko sola rara po na fali pupa na fali wana na fali na nana mwasi na e azabula na boulevard na bosanya ando telema la balabala fallait vendre aux la mwasi ne ba jouer ba ko de Naomi bidon ozo comprendre manga msuza za manga makoloba te yango lo moni ke bana na ba migenie makala to te ba zo kufa na bango na ndeni susu bino bolukela pe makala to ta zo kufa na e oyebite kala to ta zo kufa na e mige ovana na wapi na poto pour la skoni munza vanda na 14e arrondissement so fongoli fenêtre moni tour Eiffel héritier mobile la vanda na ville na nenga Istanbul o héritier zana na kata nina za Turquie da côté Grèce Istanbul ya ke Grèce te do ke zo mbama zo bimamba mo Paris mobimba ouais comprends to continuer ma solo neti mwana na Robino c'est Robino auza no problème te Robino za petit ya fali pupa fali monique na obeta Bercy fona mema Robino amemi Robino amemi Gez Mawete sali mino non mi o monde to telemino boy
ba émission ba vie auto ça na émission oyo et l'équipe ba disque moi na tout abeta na vie na oh Robin abeta na vie vie auto ça na émission et l'équipe na ba disque tout moi na beta na vie neti moi na ba position na rotel était pour nga Peggy Jonker na leki na succès na leki na marambutu na ba niveau ni na rotel là ba to ba bika ezaka keto parce que fali pour patalika ba petit na ngai ba Robino banantika na mabongo combien de personnes faire la même poto na ba o batikala oyebi seche papi kabemba premier tour à Mikili tant aux contraire à Rotterdam on a kalatolo manaki lelo si lelo boka ko sambila tsaka makele na mta mema epoto oyebi combien de personnes ba tout faire la même poto non minga expliquer obiso to utangiringi oyebi combien de personnes o ba tout faire la même poto baza combien on se même ba poto bakenda ko vanda mais on ba ke bazongi ba beti musique bazongi oh bola skoni mbunza pazonga ezanga ni Peggy skoni Peggy Jonker pa ke poto zonga ezanga ni ezelo kote non mi minute tout solo no seka ba fongole report ba la paye bien na Mikili mige kuta loba yo kuta ko calculer te po yo ba kosa o trop tane ba sundola awa ba sundolo ala ngolo ko miko telenga na mige abi yo kuta ko calculer telenga na awa po e ville ya zaka na posa nda boss na bino kaka ndef ville yo kuta Peggy Jonker ya na ba quartier musu ero ndenge mboke ali esa hotel misa camera ba kanga biso mais ko e ville yo kuta Peggy Jonker ba sundola ndeni basundola Peggy Jonker na ndeni Peggy Jonker azali na ba charge moko bo esenge fa ke na ngoti na suka sikoto na moni ke ba charge wana ke na ngoti na suka fona bwaka na musika na zoke merci Takeshi Kurasa o shiki to bango le monument de Paris papa na square shiki kala tote to wana ninga Paris sans oublier ba tutu bolinga Peggy Jonker na ninga Grace Turki comme cela disque zaneni depuis to bandoze to kota suna ba polémique on disque on sou ya faire sou ella la sou pour ma besoin on rola la makasi cela disque kala tote bino mo bo moni ndenge monde zokendele bino mo bo mona ndenge monde zokendele tout non monde banda non botozela qui on ya kala tote mo konza bwaka eno eloko mo par hasard abwaka yi par hasard bino mo bo moni par hasard ezo sa ba dega na ba luanda ba kiti ezo buka na ba palanka batu bazokufa ba makambe na ba danger siko neza wana siko yo tozaka na mwa coffrage mwa muke yango monike mokonzi calme na ye embuyaka batu po batebele o batu bazolobela batu lelo batu wana tu baba fanatique fere mingi azali muyibi asalaka bashamada mingi asali vimo a bien te a servoir batu kuna pa Paolo na Kasenda ese petit affaire ko banda osombi biara ye ateli on a ver rien bikutu ye sala bashamada c'est bien mais yo dépendra pas moi si ozomo moi si moko bulotsa na ndako do ya za temps calculer oté Peggy Jonker, papa la Takeshi. On ne dépend pas moi si non, mais dépôt est banga la venda à la vie. Si non, ne dépend pas moi si mais moi ça bengananga. Encore pas depuis yé banga toi là, nous nazala ka awa. Moi si non, Peggy Jonker go dépend de naï. Peggy Jonker a salaire, tous en des montées na bamige. On a salaire, on a salaire pas mon conduit. Yebi degenga la belle qui non mitito sur la nobo. Ce qui m'ont mon conduit, mais la minute Peggy Jonker pas go kufa. Mon compte azui makambo wana charge tina tele million na sola na yo na niveau migete en plus il fait rigolo la kenda ko luka caméra pour a caméra produire na ba maramu na ba musique ne o ni album olinga ke bima ndire ka simba kitonje ka caméra finira ke bouton mon compte akota maramba politique te combien de producteurs bazela ba ya ba produire faire na ba tumusu kutalingati oyebite Naomi oyebite abi ya caméra ende caméra mutaboya ki bo caméra za mutafali pupa combien de batu bayaka ba soutenir mokonzi Naomi yo yebite na ba producteur mususu oyebite mama mususu ko beta te ese mokonzi akendeke ote na kebo yebo soutenir rien mokonzi c'est un millionnaire Arobin s'appelle disque moi sali makamutu na lar na ya papa poche na combien de ndule to beta na Paulo a faire azo aider ese makambo faire aider Paulo na bandule to beta na balunda donc maram soupe no lo banzambe na ngai yaka no ko ba pusa boye Peggy de faire papa la bengi si faire aye awa mais Paolo bo bani suko aider mo konta bimisa ba papa mongo na ya poche na ye boyebi makambu te boyebi makambu to mo la balunda si boyebi makambu te na balunda biso mono misela misa futa hotel na ye Paolo linga mema biso place moto 12 te o eza niveau na biso te kese kenda poto makambu ne oloba to bando futa hotel ne wana dundu tolala na restaurant liana na dundu mise makauza bimisi la o nana bimisi la ta bando futa ba chambre ba mise ba animateur tout tokangi bandula badundu mokonza bimisa ba lar ya propre lar na ye ya poche na ye batu ba yebi makambo wana de ndule no ya kapolo Paolo la ya yo makambo marka usa sala wala makambo marka usa lobaka ezala ka faire muta kocha ka ya tinda ke to ye moka leki na ba do finga soki ne
aza déjà orchestre azo solo déjà bon mona da fali alekisa mutu abando finga do cracher pour faire rigola tout monde a ça la marapa ba ta faire rigola poni boko tika te fali alekisa mutu bon fali aza niveau faire ala niveau faire ta fali aza niveau faire te fali aza qui travailler à faire tant faire ay quartier la terre ba fali avant abima faire déjà kenda ba poto tout na fali so ayemba vita imanate que soka la peso ya suka tout na fali so na ayemba vita imanate na omi bidon. Pour bango tout babimé na idéologie faire si ba vanda la idéologie fait rafli on bon comprendre que ça Peggy Jonker minute yo tozaka na mutu moko sisi maka mutu ya Luanda eza rafli on gangster yepe na so la to cashmani na nenga ba Béatrice Soise maman mwilu depuis lora 70 chabe kota tisiko mutu ton chaba wana yebi rafli on sans oublier général Botoy double renforce général Ngenye babi wana ba sentir na kala bona nenga ville na musika shikito bangu le monument de Paris papa na Chouare Takeshi Kurasa ya Peggy Jonker depuis que oroboaka na yo Peggy Jonker to komi pe na suka ya émission na biso bo comprendre que c'est Peggy Jonker babi molobeli petit affaire rigola na Katangola alobi David Ewembe babi so bo mona lelo no mi doit telemi makasa David Ewembe garçon silima na moni garçon silima si ma caméra lors papa na bi kombo te opesa nka kombo no to koma pena na suka ko chiter na émission na biso lelo Peggy Jonker liloba ni lokoloba bon pesa liloba suka et pas migeniema bino pe botika nanu kolukela fali makamba liloba suka ezara fali kebisa na batuno ozotambola na bango mige a camarade no ala te ozaye kuna Luanda tozo chance yo peso tante miga ke na pena mbala moko Portugal ba mon Paris kama mamike bon Peggy Jonker azokende wapi Peggy Jonker azokende wapi Vizani Peggy Jonker azana ngo Peggy Jonker azokende wapi Peggy Jonker alongo akwa tu fait vraiment moi kitimi kile zama mami liloba suka poto chite bon liloba suka kana zo kebisa batu tu bozo le kaka bozo bunga kana nenga mokonzi boye bango ke batu bazo tinda bino bazaki bana mokonzi baza les jeunes lelo au mo yemba na Congo bango tu babima na gela rigola bango tu babima na biloko affaire rigola mona fali pena na douche pena zo yembo benga ninga libanda ya mbula bana na tu bazo sa makele taka na ominde to telemina obu neti mwana na mona position na rotiele te azo ndire mortani azo ndire mutu mo ko bimisa na casa de morton azo yebate c'est mwana na musique ne betaka na Luanda aya no balali sake na shikala pas sele et pas sele bulakati balai sake na shikala bo de faux papier bon comprendre que to comme na biso na suka Jeanne Bilamo balobi Jeanne Bilamo umela balobi mutama Peggy Jonker tikanga pena boka mabanga na ngato komi na Luanda likola muyibi migenie mo na bilamba bien te longi ba Grèce sola mapeka na muto azotinda otaka fali de pa banda succès tilelo ndakula bango la reza bien te tala magoko donde balela wana to komi na biso pena na suka émission na biso ya mukola lelo na pesi mbote bongo dona bandaka na ye na suka na ye Béatrice Soise masa na ngai ya kati fi moi solo na bero na ba dollar Waston Chivundu balobi Emmanuel Zidane Kosi depuis Londres muto zo sala ga Naomi mi doit quitter Londres c'est Emmanuel Zidane Kosi mon boss Umela donc na moni vraiment Peggy Jonker to comme na biso na suka merci na David Ewembe lisusu encore talara fobino bozala razala ya Sele Manzombi Dona Bobo mobala mulai mobala muluba certes qui bokolo pourquoi pas Paolo Tsudilou yedo muzamba na boko kale neni manik se chipuki Umela Weston Chivundu na ndenge fort na linga rabino ya 3 en tout cas ngana bino to suki vraiment ah ouais alors que